il est préféré passer un bagage ici en Zambie, ici en Zambie. Maman, mon a plus d'informations. Bando de ça, les béliers na parquet. Bake funda na parquet kuna somo, baka ngangai. Mais tant que magistrat hôtel lango, ça ko ngalobi mali misama za ki MCCD. Yango okangela le mandé comme ça ningi ba la vérité. La musique au ça wana, za musique ya moyen de vivre. Za musique, za parole de Dieu te. Milimu oya batu bakufa za makasi mingi. Il faut faire attention parce que comment voler mutu mobimba mokimbali ndenga yoki sangoke ba libérer Karim Mokonzi ba tous ba sécurité. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Mais tala mbongo matanga ba leka ngote. Talif mbongo bango ba sepeli ene mbongo ba mbongo ya c'est bari misamwa ba sepeli. Mais mbongo matanga ba leka ngote. Na buto na monaki leki na Karim. Pour moi qui était autant en dessous Mokonzi zali papa na ye. C'est un général Oyo à servir le pays avec fierté. Maintenant, on a l'image de la famille de Karine. Moi, je suis contre. Volanda Congo promo donc si tu es quelqu'un qui tout Congo promo donc enfin batika au vivre. Rafingindo à Boston et comme peut tourner na biso na Congo promo scanten ezalaka. Et donc bango batika la quoi. Si babundana ki mebiso awa na ndenga pete kaka Rafingindo mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Vraiment la pesio mokakoswa kende liboso. Zo ça la fierté na biso. Congo promo. Oyo ezabu ya bosambate tembe na moto. Mikolo Congo promo nde. Trois fois Congo promo TV o boya sali mokili na esia ingénieur Rafingindo petit non monsieur. Ouais Congo promo TV toujours en direct. Holanda ba Potonios Belgique ba la Potonios. Ouais balobi Rafingindo Congo promo à suivre. Toujours idéologie ba Bibolandango. Aspect Congo promo toujours grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com chez Rafingindo. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous années à Boston on a Raf Congo promo monde entier international, n'est-ce pas? Congo promo, tout partout. On va limiter monsieur le partout. Donc on a Sibiso Congo promo numéro 1 site tout. Congo promo. Pour Congo promo avec Congo promo né au site on a BTP na pour ça site dans niveau des États-Unis des fois le Congo promo TV Rafingindo number 1 babi 001 dans la state niveau matoso aux États-Unis. Il faut avoir boy, il faut avoir les États-Unis. Tout le monde a mis ce que l'autre juge va avoir les balles de tête à la mission pour le prendre et qu'il bouge. Bonjour très chers amis de votre grande émission Théo Bango avec Yves Pantos, directeur de l'info, rechercheur à Makassi. Donc aujourd'hui nous sommes très ravis parce que nous sommes avec un grand de notre pays. Nous avons vu chaque Congo, le lot. Après intérimaire à serre, nous sommes mariés Missamou, nous avons dire le moment qui n'a pas rimé, n'a surtout. Nous avons dit le organisation, nous avons dit que nous avons dans ma solo parce qu'avec qui, nous avons dit que la vérité est rebelle. Et pourquoi pas, associer qui chaque Congo, une association, disons, organisation, et ça qui pour la matanga, il y a Serre M. Marie Missam. Donc, quant à moi, je dis merci à celui qui est derrière la caméra, c'est Racing Pro, le Real. Il y a Makassi, il y a Katia Mboga au RDC, donc l'homme c'est le cœur de Benizola. Et également merci aussi à celui qu'on appelle Serge Mpiana, notre cordon, ainsi qu'un autre ADG qui est Rafingindo, le boss américain. Donc merci à toi. Grâce à nous, on a fait danser le sourire joyeux, aux yeux pliés, bel détail, bel de figure, maman Junior Ngoma, ainsi que Paola Schengen, London, maman Prince. Bonjour Chaka Congo. Congo promo, Kiminga ye? Non, toujours Congo promo, Kiminga ba sasi nga oyo kenaki yo. Mona ko bimi fiti na ngai. O bimi fiti na ngai. Parce que bino ba mo corrompre bino bozo kimisa vraiment do wa bengenge Jibol Mbala le noir, hein, na Canada. Adubi ke ndenge nini. Congo promo tinga boya ngome c'est que demi-dieu mettes na Canada que vraiment que Doris la personnalité que c'était dur, mais mon chance au Koutingaï, malgré il fallait avant, quand
vous avez guerrier derrière toi, il faut un homme de Dieu. Mon écoute, na prophète Condé. Oh, tu raté mal, pour ce que vous voyez, parce que mon que biso batoko la biso de mela, surtout de mutu ndima. Tatawana, c'est un homme de Dieu. Avant de faire ça, de Cambo, on a un conseil, même quand il a déjà prévenu qu'il fallait un Cambo. Voilà. D'abord, santé nayo, Margot Pessi, Moti na bande mais santé nayo, mon les années. Bon, accident de Salaki, tout ça qui est accident, tout ça accident. Vous avez pas griffe, vous n'a pas griffe, mais il y a attaque parce que Monique, ce que ça en Zambie, parce que Monique tout homme qui dit la vérité. N'est des prophètes qu'on a le barama vérité, on dit m'arrêter. Ah mais non, biso allez battre mon quoi la vérité. Il faut parce que accident on peut avoir jour nini. Jour donc quand barama matin à terme, faut ça matin vraiment. Ango Carli Bumba ko mwana ngana professeur Bumba ou son Bumba vraiment la présidence Sanda Bumba. Allez Bumba, ça bitumba, on dit ça ta kotika bisoté. Ndenge ndengona ko felo mile le baka. Le couteau à l'ascenseur. Vétérinaire dans l'escalier malé yango bato comprendre que ah tant on peut condamner bisanga papa tchaka musique wala omo kawana bango ketete en fait faut ça vraiment faut ça faut qu'on aille vraiment pour aller bisayo que bande vous c'est que bazo continuer ko sabato. Voilà. Merci. Veux chaque Congo tonga to kota suko na mozindo ya émission to babango. Na yebi ke bande wotala biso libanda mboka ebele lokola ba président le Claude Ndombas na kati ya London ba harmonica à concert 7 fois parfum bazotala biso libanda mboka bande ko ebele ba Jires Bondo nationalité belge bazotala biso libanda mboka ba comprendre organisation salemaki dès le premier jour Koreaki na stade de Martina enterrement au monde quand ndengeni tout ça dans ma bible était bible comme la bible tout ça dans la bible était oui le sur tout de la belle non tout de la belle et salamaki parce que ils a pas mingi tant que vous comprendre nga dans vous manger le tant que jour ministre qui des arts papa Banza Mokalai on appelle Simbote tant que maman na biso ya ministre femme famille enfant maman ici maman na biso ya commerce vice ministre ya sécurité ba ko inaugurer la quête ya Sainte Marie Missamu na pas des artistes mais pourquoi la tiaki drapeau de échappe ya Konguna comme ya Sainte Marie Missamu vous montrez que ça fait mal au cœur namol ne di rafingindo nalinga nanga ete toni ngane ngate mukulanga la kufira fingunda sasa ubseki nanga namuna koseka ngai eko chola ngai mishonoka vraiment ça sanga passe parce que muli makambo ko sala makasi ozwa mama Esther parce que ngata mso na buka lokuta mais mama Esther mutaibaki ba ennemi ba ami ya Sainte Marie Missamu tant nous na mort qui wana même mama ese papa tchaka Congo bilongo mama linga yango te papa no finga mama be ko sena matanga ngabi ese zala calme mais lokola ndenge papa ko ndenge prophète ko nebisanga ke batu wana papa tchaka Congo bango ba sala nzambe te bazala ngo ba mise ketete pour la mbongo ba monter ba scénario mo impossible nezi joane ndeko so Max Mbenga mais c'est malheureux yo ça tamuso bayi bakate tango yo sala de wa cameraman ya église okobe musala nzambe tamuso be journaliste on sala na église okobe musala nzambe mais comment bandengo biso ba komena na télévision na ba émission ba ke nzambe ndenge ba loba ko ndire que so olobi ke bato la solo ba la nzambe ba ça fait partie du plaisir ngana kino ça fait partie c'est parote na kino tout naie parce que ngana tout ngam parce que donc on a on doit préparer la vérité la émission de l'eau okende ko tuna oyena batu obombisi bango quelque part ko tuna ndengeni ko tuna fa beaucoup non parce que mon dit que c'est quoi donc mon dit qui prépare la guerre qui veut la paix prépare la guerre mon dit que batuana ils se sont des hommes à surveiller bato wana oba ndeko biso ba osala ba memba ba église wana to yima bebela ile kana ba église parce que ngana fait patrice tango na mutabe ne to ba to so am kenanu yo aussi problème
na otuna liboso c'est Rafi Ngindu. Oui. Rafi Ngindu otuna. Yves, bon Yves, tam so otuna pe batu même za na Canada, otuna bato comme exemple à l'hôpital. Mais comment il est président AMCC à l'objet secrétaire général ya AMCC mo lebisa ki diwa Sainte Marie Misambo. Asalaki nini? Comment ngai mutu ya l'exemple ngai naza mutu ya vraiment parce que sur le document comment nga mutu ya AMCCT vraiment buli misanga moke vraiment Rafi Ngindu mission ka buli misangai parce que sur le bakana mikanda vraiment de ce que batsango wa banda nga vraiment voilà comment ngai mutu AMCCT na se retrouver na facture ya Sainte Marie Misambo 600 000 euros kosa on. Ndeko na ngai. Moni ba ndeko na biso oyo bazo nenzi ngai. Chance kuti na ngai pa ya Prophet Konde. Chaque jour na yakawa. Cha ko mta pasite, amuta nzalate. Prophet Konde apesa nga chaque jour. Zopon. Chaque jour. So il va Prophet Konde nga na kufa nzalate. Yango monike. So likambo yebite. Ndeko na ngai fait partie ayebi histoire facture te pour azara kité nga on a benga kiye basango na makambo salamaki nga on a laki den accord parce que ba pesa facture oyo voilà ba pesa facture tela bien ba komi komoni yo moko ba komi nini ba komi nini voilà ndeko na ngai ndale baninga tele ko sapola nini dans tout ça bande kuna biso est-ce que Yves soka sango ke gize panzani na verset biblique karambon autour de l'argent ngata on a zwaki facture yo il fallait ce que soki na mbongo ne tokende mbana moko ozwa koro wana tokende nango na ngalema on n'a pas l'argent on soit tout nanga ndengeni mais non tozaraki ndeko nanga ne bisayo tozakena yuma. Parce que maintenant suite ya mbongo ki na wapi est-ce que bo futaki yango to bo futite ba limisi bilo ba ebotika na bilo na lobby tala on fait participer à sakala batuté ils ont pas sakala batuté ils ont pas fait participer à sakala batuté tala moni ngai ko futi ko da ngami banga to mo mabe pourtant na kenai kuna et mo ko yebi sur la bible Jésus a betaki mbata kata église ndenge na ki pas parti so na kinga moko te na ki bien blindé bien blindé na ki wana voilà na ngido sunga mo mukele ma modobi facture oyo tango ebimi to ki na mbongo te ministre provincial qui était déjà tango komi na pesi conseiller à côté conseil na pesi rapport il ne fait pas l'argent il va à lundi alors nous avons deux groupes Esther à quel côté famille ngana à quel côté artiste parce que les grands fabricants mutalaka kinga na butu wana po na azo contribution pour la kende d'accord tout ça exemple de bambongo la futa kana ba opito na so ba na mosala tout les artistes oui pas ngate so ba c'est comme ma yele même le fils qui t'a mis par mois ni ba muso ya kati ba mona kena compte bancaire ya atsa ndazo mbongo yango na remercier lo frère Michonoka oh le Rafi Ngindu zo numéro frère Michonoka lancé opération voiture pour la Tchaka Congo parce que comment voulez-vous musa na salaka na sa tout piéton na sa matériel te na sa moyen te c'est un bon zo langwa mais je crois qu'il arme ne vous fait partie ça on a des nigrengai pour vendre maillé na famille même quelle facture te même na mikanda to nous ko faire mise à quitter les arts pour nous relaxer pour faire ça mais annonce parce que le bango zali parce que c'est un bongo nos amis là aiment beaucoup l'argent ça m'a la monté vous comprenez yango moni ke makambo yo ezala et puis ça biso matière à réflexion mon lelo c'est de la Misambo kube yakiti kube yiti tanga ba kube ba sakiti ça c'est bien alors mais là zo mo mukena makamna lo baki ya facture ce qu'on monta wana docteur wana ya hôpital ba chinois atiki nembongo ke nango pelo be bo futa payer tanga na muda futa yango Célestin na Caleb zomba tanga na ye bango ba kutela bango tanga to bana fait Patrice na maman Michel Chabani ka muta komaki avant maman Michel Chabani bango ba kabona ba longo ba kima AMCC ba sa ngoma na bango akuta maman Michel Chabani to matiye fait Patrice Kiss production na famille tomati kuna ta fait passer tuni
qu'est-ce qu'il faut faire pour te correcter à côté de nous? Médecin directeur à ça que c'était. Moi, j'avais l'administration dans nous. Abino, tu es déjà réglé. Hier, on a dit, facture, tu as quoi dans mon bata? Ça y est, comment procéder l'équipe d'une côte de joie? Bon, voilà. Même bon, c'est Zoma qui est en Angaï. Ou bon, qui s'est rabattu dans la télévision, comme pour la mauvaise foi, bon, combien? Hein? Bien en mauvaise foi. Moi, je vais AMCC, c'est pas tous les musées chrétiens. Il y a des bons musées chrétiens où il y a des vérité. Même dans le cas de Yolandi, il y a des gens qui sont contre. Mais et là, Fiti marié, Vini Pela, la biso trépien numérique, il y a problème Chara Congo plutôt, Balingito za la pembe na bango musée chrétien Balingito za pembe, Balingito za na AMCC. Balingité deyende kuna bango yoya mais yo ozo dina mabango kaka dynamique wapi. Babisala makamno me na bata mokili ya bango te. Ravingine. Pesa Yves. Hein? Pesa Yves mbongo transport. Ravingine aider biso. Aider biso Ravingine. Même batnu so bazolanda biso neti culpa di konzi. Biso ndeke na Londres. Hein? Culpa di konzi. Hein? Culpa di konzi biso ndeke. Vous avez bon tout qui ça émission à la prochaine émission tout qui est ici cap président AMCC. Oui bien ça Charles Mombaya. Botala ici cap Bakundaye. Boketa ici cap Bakunda Beba El Shabab. Papa Kabongo. Babe belé. Autre temps ba comboter. Ndeko nangai. AMCC ezali association culturelle. Artisan en danger, c'est la société culturelle. AMCC l'État est bien. Artisan en danger, l'État est bien. Naza émoté que nga voit ça les camouflages les AMCC. Tant que vous avez une information, Artisan en danger engage tous les artistes congolais. Tous les artistes congolais confondus. Et la chrétien, et la populaire, et la menuisier. C'est là je crois que le va comme Maman Clotilde Bondo, la princesse de la reine, la reine, Rani Masomo, la reine, pasteur, Kofi Renin, na Roulagisayo, Mukanda Moko Bona Lagisayo, Tamsu, et c'est Tangana, on va communiquer. Loufoua, Maoui, et fils. Oui, bien. Non, on a évité. Papa Loufoua, Yenda Sala Ikeko, il y a Fikine. Ah, voilà, je vois Abeta Rambunda. Voilà. Tala dossier naïe. Au lieu que nous bandekone ba wasala ka bikeko ayima arsan danger okomona voilà dans l'axayo montant oyo l'état congolais a devoir hier natangona nous 1 840 093 centimes $. 1 804 423 centimes $. On a des dossiers, papa Loufou. Non, bien, papa, bien. Parce que maintenant, on va pour qu'il y côté, il y a un danger. Le danger engage tous les articles. Tout le monde a sous tout le Dios. Guinée Liboto. Guinée Liboto à Londres, France, Floride, Lusakone. Tout le monde a Dios. Ça, c'est comme c'est un premier complexe. Banabiso, on va attaquer l'émission qu'on a ça là, la chante. Boebi ser moko akufa ka comme la chante. Mutabengangai honorable Zakari. Abi papa tshaka Congo, ketala no kenembango mbango nana hôpital ya Kankokolo. Ya na kena Kankokolo na hôpital. Na luki mona mwasi na monete. Azaki mbinga mwasi. Tu es un docteur, non, tu es bien comme voilà, mais comment bien nan? Na benga la di chante. Na mona sikeli vete la ma. Papa tsaka Congo, papa tsaka Congo na sa sabatu, pasundoli ngai. Ah!
wana tosalaka action na effet ki mukuna totamona effet ki mukuna tosalaki ba action na ye mais effet mukuna tunanga mais pas ça tout ça qu'est-ce que tu gagnes c'est wana la dit chante asala tubela pa na ngai et pas effet ki mukuna yango ayebisanga boye papa tsaka Congo ngazaki chez Sabel naki na église kokosa basali na Nzambe lelo nazwi malade ya sida lelo abeli malade ya sida soki na biki na kosala Nzambe solo mais mokolo akufaki sone ete o moto alue instrument to mona musique chrétien moko te tolongo wana ebi makengo ebi makengo o prophète Konde moto akomedi neti moto asala na liloba prophète Konde avaya église afaka ndako fali pa ebi makengo bakende na lemba bandeko na ngai bazalaki wapi nana kunda ebi makengo c'est l'église liloba ba ila biso batu ya liloba ba ila biso e manani batu ya MCC ba ila biso montagne ba pesaki pour bakunda ebi makengo ukite papa Konde ils sont en train de mentir tant que prophète Konde bisanga ke batu wana papa chaka Congo ba mise ketete ce sont pas des missions chrétiens parce que les missions chrétiens azali babengi yango asa évangéliste mais comment ne dide que na biso oyo nana alobaka mingi na TV soki nani Dide Mayemba nga bisa ko bana kala na luka porte mutombo na bisaye Dide Mayemba to sakana na ye mais jour na ko zona nzela oyo ba muto sakana na ye nana parce que ces petits là parlent trop bango ola bibembe Dide Mayemba zali na Makengo beau frère nous aucun jour Dide Mayemba à la télévision alors bakitala nani Makengo wana comment ils vont bali loba ce sont des méchants pour les personnes battre masima et na Bible wana est-ce que on se soba yango mona na église loba ba musique wala ekota kate musique wala ekota kate minga no tsa prophète Konde ko saka ngai mais tant on est salami ngabia Konde za musala Nzamba c'est des prophètes c'est comme de Dieu mais pour nous c'est quoi tango biso ngana zu sango tango na utaki na kuluka mbongo tukutaki na crise position parce que fait partie de ce ko sabato tango ya lobby que Marie Samazaki mta MCC akoma ke erni na njili akini na nani muta bengi fait partie c'est crise production crise production abengi ngabiki papa yaka tout ça obsèque yona na fait partie ba konjati ndibiso ce qui fait musu inani crise production benga été anga na été parce que conscience est le belaye tango ba yoki comme mambongo c'est là moi j'ai senti et puis ngana tala mambongo euta wapi et puis ebimi combien oyo yozolo ba ke bato bali kande konanga mama mona epise information ba bande de ça belé na parquet ba ke funda ngana parquet kuna somo baka ngai mais tango magistrat hôtel ngo chako ngalobi mali misama za ki MCCD yango okangela le mandeko biso lingi ba lo ba vérité ba musique au sala wana za musique ya moyen de vivre za musique za parole de Dieu te tala to ça ma casse ngana yo urabe prophète Konde faire l'acception bible ya bisa ba quantique nouveau oyo katanga yemba kango yo ka message nini tala ba ko biso to ya pas Konde to yebi pourquoi voilà parce que pour moi c'est quoi na bisa yo tango e komi kopa mbongo moi j'ai senti ça déjà que salité na benda kinzoto la longue est ce que sango ata yogo tsako ba ibaki midi fayo yango non ko to na très prudent mais de toute façon il y a matière à réflexion basa la musique oyo ba na liulo ba salaka bazwa ba verset biblique bazwa ka vraiment ni ba aider biso vraiment ba oyo ba ndenge na liuba bango ba nzembo ngo so tira ona kata ya ba verset biblique ba cantique il faut passer un bagage ici dans Nzambe ngeza ndeko mutu na Yesu ki mutu na yo nani Max Mbenga azu image moko monter ngo pour ça le plaisir mais les basuki wapi ngana yisi moko partir na stade de martyr ngabi Marie Misamwa za na kanda ngabi c'est hôtel zo kosa lelo bango mais la organisation na tuna ko question no répondre ngate héritier au mot qui est délégation puis président de Bruxelles à Otala biso
question ne répondre ngate organisation nyo surtout ndo mona ki les gars ndenge organisation il faut y bango moni dinga exemple mikanda na komanga te il y a un secrétaire atanga pour ça mikanda cérémonie va sana cérémonie te mais comme ba viser ka mbongo crise production après qu'il y a des besoins est-ce que crise production so mbongo wana je comprends est-ce que crise production so mbongo wana ils ont vu seulement l'argent kaka mbongo mais lelo kanda c'est de misam mon esali bango au lieu de honneur baza saimo kile saimo kile artiste saimo kile na côté de bono la reine bango de batina bila malataki Sandra Bumba ale Bumba miko ngana na problème te amuli chap lokola yo na fingindo na kusa numéro ya missionoka ba lobi opération motuka pona tshaka Kongo voiture pour tshaka Kongo tout moi partout ba amina ngai bozwa numéro wana ya na je crois pas tout ça veut numéro ya missionoka bosunga ngai parce que pour le moment je ne suis pas véhiculé dans la matériel pas de caméra parce que nous on avait une information quand je ne suis pas vraiment équipé na venu marambalo solo c'est kaka ngai moko yango moni na ABC mutu abengaka premier serami amisi bosanga plaisir hein alors ngo piso de Lausanne que musique oh toujours la musique chrétienne wana c'est il y a des choses à vérifier est-ce que maluba yimbela kabiso mais il comme singa Yves na moro bazolela ba musique que tozolela ko ah mais balela yebele bandole yo mona kina bon on a autant va comboter ba question zenga ba réponse ndeza yo mais naza parmi ba journalistes so batangaka tout mona ki bazolela mona ki bandeko belé bazolela wana na kati même na kati ya morgue même libana même na kati cette information tant on sait Marie Messa Makufi on a remis même malgré tout fait partie de la fait Patrice Mme Chéri Chabani Kiss Production Yves Abdallah Nanga et la famille Esther tout le monde est en Gilles mais même Bertezet ben bazara ki wapi wana po ba yibiki bazo déjà mbongo wazo lela kaka ba yibi mbongo na ba bazo lela de ironie mais tala mbongo matanga ba liaka ngote talif mbongo bango ba sepeli ya mbongo ba mbongo ya c'est de misamwa ba sepeli mais mbongo matanga ba liaka ngote mais là chaque content ko ki ba kangi bandeko oyo ba publier ki photo ya série na biso na internet na kati ya morgue. Et ça, il y a une bon, mon toujours il a chance vraiment que Jibol Mbala mais c'est le noir dans le Canada ngamu nazala kina morgue banda maman o abengi sen banisa kufaki na buto na monaki leki na Karine pour moni que to tanga sous mon konzi zali papa na ye c'est un général oyo a servi le pays avec fierté. Maintenant, on a l'image de la famille de Karine. Moi, je suis contre. Est-ce que Karine fait la fierté de la famille Mokonzi? Mais non. Mais non. Tout ça veut le courage. On a dit que je suis un gangé. Vous faites comme un gangé. C'est ma bé. Non. Mais je suis un parquet. Tu as écouté un yaye. C'est un mamie. Pour le père, mon a conseillé. Karine est un yaye qui wana. Aïe accompagné na caméraman. Intention tant on se regarde film là on se comprendre que aïe va filmer. Catamaran. Aïe va filmer. Mais chance parce que Karine na kanaye. Tant on kinke c'est la koufi, il y a bien. Voilà. Akita na boulot artiste. Akita na boulot king. Et bien le kwana bana poto et blessé mon makasi. Même si vous avez parce que même dans la cimetière de suite acte on va porter plainte dans le cimetière on a des boulous muto kenango muta kitana na kati asa la émission na kati les boulous c'était humiliation il y a que des profanation Karim konja komi wana tanga yaki to la moni pona ngaki set bari makasi muté mekitaki la pise ça mo la photo njo ebisika ya film kana l'appareil photo et appareil téléphone portable
un message dans la famille Karine. Papa Mokonzi, j'ai un Mokonzi qui Mutumoko le Kumu. Que est-ce que Karine Azoko mais ma combo ya papa Mokonzi na avec dignité pour faire de sa moine. Parce que moni Moyibi soka yibi siga azonga agaga. Est-ce que le kola yi azana yeba na bakonzi quoi na yibi soka ndenge ni ndenga bimeli to yibi parce que en bref bokomona je crois que nous avons au début voilà photo en question yangoyo botana vraiment est-ce que vous allez digne kotia moninga na kati ya ko publier photo boy tazo bon la bien te ozomo la bien awa ndenge za boye aza bolumbu na morgue za bolumbu o mabele zokomonana hein abara bolumbu Karine babi yote hein ils ont yote mais milimu oya bato bakufa za makasi mingi il faut faire attention nzamba lingi yo kutso na sa makasi femme ba foti konde na sa makasi na ba foti konde na ko sa Karine na ko sa makasi ngama na kozwa yo to ba foti konde acho maboko parce que comment voler mutu mobimba mukimba ndenge ba yoki sango ke ba libérer Karine Mokonzi ba tous ba sécurité. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Karine kudungai na zamu na konde na limsi nga yo ofingi ko sokiti ngana na mo eloko moko te sala ngani ah ika ko finga ngati ah wana eloko te na ko beta yo ah Karine en tout cas vraiment que ça passe le nga ça passe de toute façon moni il faut le faire la paix qui c'est loba Valère on est même to bandama tout moli na tout moli to zala ki ne sikamoko je kamusangai mais fait partie de sikamoko na bango sikamoko et puis bango kamusangai mais de toute façon c'est pas l'argent au moins ko tinga papa pour faire compte tu comme dans la tête moi le bango dans la kutu n'évite au moins na éviter maman kuna ba je crois kuna so balo caméra mukuna balo caméra mukuna kuna maman yaka na biloko liao awa chaque jour ba to yaka na biloko liao ba ni loba yako leo zingulia na nzangu le nao soko kinzara ne ulianga le lobao yango ya rumoso olambite na paleo da oh à part ça na mwana ngamoko faut savoir émission sans dampongo bien mwana mpongo love mwana wana faut soutenir mwana sans dampongo en tout cas merci parce que bali batou bazaka fierté na ngai les gens voient seulement l'argent mais na remercier dès que na ngai Fabrigas oyo atindaki contribution na pour na Tchaka Congo pour na matanga te parfois on va confondre pour le transport pour le transport il a envoyé $1500 1500 oh c'est vieux paquet poche d'air na lobby mais moi on a lingi ba sakana ngate parce que ngata nani Sainte Marie akufela keneki na après 22 mutali boso ebeki sango na ministère zali ye mutasaki ayembaki boso hommage ya Sainte Marie Misamu. Il y a des artistes oyo balingaka sakana sima ngai. Il y a des gens au lelo soko tumbole fingi net ba Sandra Bumbaso mekika pame Doris de la personnalité bali batu moko zo comprendre ba fana Mokonzi yango monike de rafingindo et de biso otinda Yves Mbongo tout ça émission prochaine émission to kende kuta ba Congo fisika ba kunda les baba to kende na kinkole fisika ba kunda président AMC Charles Mombaya to kende pe na Negropole to la fisika ba kunda nani Ale Moloto alors ça peut être malte AMC ça qui vient na organisation mais tant ça peut être mbalo wana parce que ça yango famille biologique il y a Ale Moloto les amis de Ale Moloto adorons l'éternel Gal musique na Kin Express boki ni parle batang comme AMCC je crois bando AMCC ngana na problème bango bango ne ba problème na ngai ngana lingi baninga na nga mingi ne ndinga na zaka ta lilobawa pas la biso zaka d'abord pardon il faut te ba ko limbisa il faut te ko limbisa na limbisi bango me ba yeba nzambe oya konde nzambe prophète konde oyo yebi pardon bi o yebi comment ko fana na loba nzambe faut ata lobi to l'autre ça makasi lobi to ya lobi o mo ne ba tonda kawa
au moins bato atondaka chaque jour bato bayaka bango moko baka pas prophète Konde. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il y a la parole de Dieu ici. Nous bato ko la biso to bangaka prophète Konde to bi loba leo le Karim Konde na ko memona loba oya loba na ko benga yo ngabi mama ko banga te yaka to ke ne pas loba pas prophète Konde tia maboko parce que midi mutam so moni tam azomi yebate tam so midi moko so tungisa ye azo ye bangote non biso to bande to la ka bende ngona metango zo bi loba nzambe muntu to ko calme to la kimia to la petit cœur ils comprennent parce que tout ça makamno ça ko sekate parce que comment moi na mubimba bato na diété tant bakani bato ba sepeli non je crois que tu remercier vraiment mingi malgré tout oyo eleki baninga ba mise chrétien to sangana to ça sika moko ba musicien so ya mokili ya nzambe to ça sika moko pona c'est la honte quand même que tous les heures de la soit na to finga na pour na mbongo ce que ce fabriquer par mbongo dans la transfert fabriquer mais dis nous remercier le kinangai merci papa parce que le lot en plus ba ndenge opération ni amina surtout vous avez le numéro ya comment dirais-je ya Mishonoka bozo yango quand même que vraiment ça va casser vraiment bosunga ngai Mishonoka parce que ça fait mal comment mutuko ngai na musala salaka banda mutuke kufa ngai na komaka kutambolaka na makolo butu moi yango Mishonoka abusali opération voiture pour la Congo numéro frère Mishonoka ngoyo 0044 74 46 69 64 bande yango 0044 74 40 46 69 64 vous bien fait mission donc vous payez na bande sous voilà 0044 74 40 46 69 64 voilà vous avez fait mission donc il y a lancé opération mutuka voiture pour Tchaka Congo même matériel bosunganga parce que ils ont dignité avec vous n'avez que hein que beaucoup na autant de nous douter parce que tous mes amis bon soutien de cancer frère Mishono Razuana nazala moyen de transport nazala matériel pour filmer ba téléphone ba caméra ba ordinateur tout le bureau musala bureau et fanda même par national comme même par mois même moi $1 même €1 je crois que Rafingindo na bande sous ngana Yves photo de ça émission na Thomas Mombaya na tombe ya aller moloto na de baba pour vraiment tout ça nous tembewana. Donc un grand merci comme ça à celui qu'on appelle Josine Tiakal de London mon vieux, merci aussi à le président Claude Ndomba na Katia London na Bosanité Toussaint Lutangazo immigration canadienne un américain perdu au Congo Djibol Mbala Messilino le Pikirol babi bientôt la boutique Le Noir na Katia Kinshasa donc ça va barder babi qui sera le gérant tu es bité quoi voilà merci alors Bechaka Congo pour que tout ça nayo mambo tina bande boîte sur numéro de téléphone nayo na limite le lope no pesa numéro ezara na WhatsApp on na ba Viber o bande go ba na besoin au combat bazana de bosso liboso 0243 81 657 0958 0043 81 657 0958 ou WhatsApp Viber ba Imo 0243 9 92 30 43 40 0043 9 92 30 43 40 en tout cas vraiment maman Clotilde Bondo la princesse en tout cas merci évidemment Mokindakina Saimo Kili la princesse Guilherme Liboto na Londres vraiment Floride Sakono Mote Pisike Bozali na Bosanité Saimo Kili en tout cas Bete Tumba hein Djibol Mbala mais c'est le noir na Canada demi-dieu métis na Canada en tout cas hein métis na Canada en tout cas vraiment on a besoin de vraiment que Doris la personnalité en tout cas vraiment que ndenge na yebisa kabino que mutunanga babengi culpa di konzili swandeke na yebi que beaucoup sunganga partout dans le monde amyanga na tout premier ministre Rami Amisi Mohamed Adjabo tout puissant hein vraiment na yebi que avec Congo Promo Rafingindo soutien à Bino
mission noka vous numéro mission noka opération voici pour chaque Congo pour ça un plaisir en tout cas amen. Voilà donc c'était là Chaka Congo balobi artiste à danger. Donc c'était pour faire plaisir à celui qu'on appelle Cédric Ntangro Daroda bébé mineur français de France ainsi que Chris Tembo le futur marié babi 2016 Torozalawana et Longona Bagasia Ngumba la fille de Sensou joyeux plié bel détail belle de figure maman Junior Ngumba toi même tu sais Paola Schengen London maman na Prince merci nayo merci aussi na bandeko belé ou se perdre la émission oyo toy babango avec Yves Pantos héritier mo que négocier plus possible de Bruxelles. Donc merci aussi à celui qui est derrière la caméra Raïs Kang le support pour cameraman Babilom celle le cœur de Benizola ainsi que notre cordon qui est Serge Piana Bampiana Nabo Sanité. Comme je dis toujours, je ne pourrais pas quitter ce plateau sans pourtant te remercier Rafungindou le boss américain et boss à Boston. Voici. Voilà, donc on se retrouve prochainement. Merci, bye. Volanda Congo Promo donc si tu veux que ba site tout Congo Promo donc enfin batika au vivre. Rafungindou ou à Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scantene zalaka. Et donc bango batika la quoi. Ce que si babundana ki me biso awa na nenga pete kaka. Rafungindou mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindou, I'm your brother. Vraiment la pesio mokako soit kende liboso. Ça la fierté na biso Congo Promo oyo ezabudu ya bosamba te tembe na moto te mikolo Congo Promo nde trois fois Congo Promo TV o boya sali mokili na esia ingénieur Rafungindou petit non monsieur ouais Congo Promo TV toujours en direct Polanda ba Potonios Belgique ba la Potonios ouais balobi Rafungindou Congo Promo à suivre toujours idéologie ba bibolandango aspect Congo Promo toujours, grande puissance, come on. www.congopromotv5.com chez Rafungindou. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous on est à Boston on a Raf Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, tout côté partout. Bango ba limiter sur le côté partout. Donc on a vu Sibiso Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Ouais. Pour Congo Promo avec Congo Promo né au site ndanga ma BTP na pour ça site dans niveau des États-Unis à des fois terre. Babi Congo Promo TV Rafungindou number 1. Babi 001 dans la state. Niveau matoso aux États-Unis. Il faut avoir boy, il faut avoir les États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va avoir les balles de tête à la biche, mais c'est pour le temps encore et que les